ba yebite utamokile kelama isali mami bu hebele olelo ye bandite isali bambula hebele oyo motomo kwa yebite esengo pese kokutana na bino lisusu bande ko balandi ya Vom Television etando ya bwanya ya mayele pe ya bula musiba endo na pongi matondo mingi na bino babo pesa kabiso tango pengonga na tineta kolandaka bongo émission na bino mokolo mwalelo émission ya kasena tina se moko ya koluka kolimbola bino bozindo ya calendrier africain bokoko ya baindo yambo ya maso topesi bino ba mbote ya mingi esika nyonso ezwami bino bandeko balandi ya Vom Television tosimba babuku pe bikomeli tokoma etelo tozali bongo mokolo mwa kandu mwa tukumi bale na motoba na bopemi na biso ya sambo na sanza ya zomi na mibale na mubu mukama na tukumi sato na minei wapi penza tolingaka penza kobanisa yango bongo na manaka ya bapaya pona penza bososo liboko ka bongo kozala malamu na manaka bapaya tozali bongo mokolo ya mercredi le 23 août 2023 pona koyeba bozindo ya calendrier na biso tozali bongo na mikolo minei na kati bongo ya bopemi tozali bongo na babopemi sambo na kati bongo ya sanza tozali bongo na mikolo tukumi bale na motoba na kati ya sanza tozali bongo na basanza zomi na misato na kati bongo ya mobu mobimba pe tozali bongo na bileko mitano tozali pe bongo lisusu na mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati bongo ya ane mobimba to na kati bongo ya mobu mobimba wana esali bongo bozindo to molai ya calendrier africain bokoko ya baindo tokosuka kaka na kopesa bongo bino manaka te toka pe lisusu kotombela ba mbotama elamu na bayebanso ye babotami bongo mokolo mwalelo mbotama elamu na bino bayebanso bobotami bongo mokolo mwalelo fumuki mbangu balongo bakoko bakoba bongo kobatela bino pe bapesa bino lisusu bomoi molai Vom Television efongola tranche mobimba na tina ete ya bato banso bazali na posa bambotama na bango ba sango esengo ba photo ya ba mariage na bango eleka bongo na kati ya Vom Television babenga biso na ba numéro ezali bongo affiché na se etando ya Vom Television avant 48 heures pona kopesa bango ba directif lolenge kani bambotama na bango ekokoma bongo na bureau ya Vom Television tosuka kaka te wana na kotombela ka bambotama elamu toaka lisusu kosepela na bandeko na biso ye bawutaki bongo kobala tozali bongo na ndeko mupepe tumonamo o basilaki bongo kobala na elongo na nengwa basango kula o bazali bongo moko journaliste na kati ya émission mokolo mwalelo pe bazali pe bongo journaliste na kati ya émission misala ya bato to sepela elongo na bandeko ba osili bongo kobala sima nango to kutana na bino na sima ya video oyo tolanda
Matono mingi na bino bandeko balandia vom télévision yambo toka bwana bongo na bino tozonga lisusu na régie totala nini yebalengela kibiso lokola vidéo du jour tolanda penza vidéo oyo nabokebi tolanda. Alors là, on est dans les années 20 au Congo. La France lance des travaux faramineux, une voie ferroviaire qui va être baptisée Congo-Océan. Donc il s'agit de 500 km de chemin de fer, on les voit là, qui doivent relier Brazzaville au port de Pointe-Noire, c'est sur la côte atlantique. Et la France maquille ce travail forcé en vantant les promesses technologiques de ce train. Même pour les populations locales, qui évidemment elles n'en prendront jamais. 13 ans de travail harassant, près de 20 000 Africains qui vont mourir, vous l'expliquez très bien, d'épuisement, de maladies dans ces sortes de tranchées. 20 000 morts. 20 000 morts. Un par travé de rail. Un par travé de rail avec en fait des scènes d'un autre temps. Sincèrement, quand on voit ça, on se dit c'est quoi la différence avec l'esclavage ? La seule différence, c'est qu'il n'était pas de statut esclave, il était indigène. C'est la grande différence qu'on a inventé le travail forcé après l'esclavage. Il faut savoir que la plupart, pas dans toutes les colonies, dans beaucoup de colonies, les populations étaient assujetties à ce qu'on appelle le travail forcé. C'est leur manière de payer l'impôt, si vous préférez. Vous payez à fin d'année, vous faites votre chèque, et eux, ils avaient des nombres de jours de travail gratuit à donner à l'État français ou à l'administration. Ça pouvait être variable de 30 jours jusqu'à 120 jours dans certains territoires. C'était le mode de développement économique. Et d'une certaine manière, on fait une très bonne réflexion, on se demande quelle est la différence. La différence, c'est le discours de la République et de la civilisation. La République libère l'esclave et invente l'indigène. Voilà. Et à un moment, l'indigène va se révolter. Ça va prendre 75 ans à peu près, entre le moment où on va maintenir ce système, Lilian Thuram parlait tout à l'heure du code de l'indigénat, donc on va en plus le structurer juridiquement. Tout ce que je vous dis là n'est pas quelque chose qui était juste coercitif. La loi le disait, le code de l'indigénat le prévoyait, le travail forcé était tout à fait réglementé, on allait chercher les populations dans les villages. Mais à un moment, ce que dit une jeune fille, on marquait les gens sur leur visage avec une lame de rasoir pour savoir ceux qui étaient productifs ou non, plus ou moins. Sur le visage à vie, vous étiez marqué. Matono mingi na bino bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya Bwanya ya Mayele pe ya Bolamusi Baindo na Pongi. Toti kolanda vidéo elongo na bino. Le poso pembe nyonso asalaka awa ezalaka pona intérêt na bango. Le poso pembe ba guerre ezobima na est ezala pona intérêt le poso pembe. Ba kokola biso ba nyokwama pona kosala ba rai ba nzela intérêt zaki kaka bongo ya le poso pembe. Nesongi ndila basela bongo kobetela biso masolo lingeni basala mobembo kolongwa Kinshasa ti matadi na nzela ya rai bazwa tango ya ko expliquer biso pasio bakokola biso ba mona oza na droit ya bolembu te bazo buka mabanga na maboko soki olembi bazwi ba sanction explosif ba bwaki likola mabanga po buka na po bango luka nzela ya kosela rai tala pasio bakokola biso ba mona nyonso wana po lokuma lo poso pembe est-ce que na ba ektelo batangisaka biso yango pasio bakokola biso bamona bino bato ba mangomba est-ce que botangisaka pe bandimi na bino pasio bakokola biso bamona tokolika ezalité tokolika tonzimité matono mingi na balandi ya Vom Télévision na bino ba bozi biso na sima ngonga boyeba etelo tozalaki bongo mokolo mwankandu mwa tukumi bale na mwambe na bopemi na biso bongo ya sambo na sanza ya zomi na mibale na mobumu kama na tukumi sato na minei matono mingi na bino bandeko balandi ya Vom Télévision po bomona biso bonzenga boye tosungama bongo na sima ya kamera epa ya tatambala Matiadila MB Pro pe kuna na montage epa ya Netimba le superlatif Kimi afumu kimbangu balongo bakoko ekoba kozala bongo na bino biso na bino tokutani bongo mokolo mwalobi kandu elamu na banso Manaka ya baindo kalandu ya Afrika Manaka ya baindo tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso ebele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo ye bandite esali bambula hebele oyo moto mokwa yebite